Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » elongo na yesu tokosala bikamwa mpe akoekraze banguna na biso mbote mingi na bino banso baeboswa libaku mpe ngolu ya kolanda basango ya bakristu na lolaka ya journal télévisé chrétien basango oyo esungaka biso toyeba lolenge kani ya koyebisa bino mayema azali koleka mayema azali kokoba mpe mayema azali koya na baeklezia mpe na mboka na biso kongo demokratiki na banso totombeli na bino bolandi bolamu. Vous n'êtes pas libre de vivre comme vous voulez. Il y a des lois dans la morale. Il y a des lois dans la justice. Il y a des commandements qui ont été donnés par Dieu. Et si nous les piétinons, frères et sœurs, nous n'avons que le jugement réservé sur nous. Car Dieu nous a créés, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour obéir à sa parole et marcher dans la lumière et la vérité. Où vas-tu, Congo ? Enfin, Didier Boudingou, ministre des Hydrocarbures, a pris son bâton de commande ce mercredi 28 avril. L'actuel patron de Pétrole et Gaz en République démocratique du Congo a été accueilli par une foule immense venue pour lui souhaiter un fructueux mandat. Didier Boudingou succède à ses fauteuils Ruben Mikundu qui a passé plus de 18 mois à la tête de ses ministères. Les deux ministres devant le membre du cabinet sortant et le membre de l'administration du ministère des Hydrocarbures ont échangé les signataires de procès-verbaux dans une ambiance bon enfant sous les ovations de la population. Satisfait de son travail, le ministre sortant compte sur la continuité de ses actions. Mais d'abord, modestement fait ma part à lui de faire génialement la sienne. Mesdames et messieurs, je me réserve de faire le bilan de mon passage à la tête du ministère. Et puisque j'ose croire fermement que les aides parleront d'elle. Toutefois, et cette très belle aventure politique et professionnelle, je garde gravé en tête des beaux souvenirs de travail partagé avec vous. Je n'oublierai jamais les diverses batailles que nous avions livrées ensemble sur plusieurs fronts dans le seul but de restaurer les plafonds du secteur des hydrocarbures. Didier Boudingou, le nouveau patron des hydrocarbures, promet de poursuivre certaines initiatives louables de son prédécesseur qui sont bonnes pour le développement du pays et à rassurer de ramener sa bonne touche d'homme de terrain et de travailler en collaboration avec l'UJF pour une gestion rationnelle des finances publiques dans la vision prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je commencerai d'abord par remercier notre Seigneur parce que sans lui, ce jour n'allait pas exister. Et en deuxième lieu, je vais remercier le chef de l'État qui m'a fait confiance. Je ne manquerai pas de remercier le vice-président de l'Assemblée nationale, le président AI Jean-Marc Aboud, ainsi que le général Gabriel, pour l'accompagnement même quand j'étais vice-ministre jusqu'à ce jour. Aujourd'hui est un grand jour pour moi et je pense que ce n'est même pas le moment de faire beaucoup de discours parce que pour moi le plus important c'est de nous mettre au travail. C'est un grand frère qui me cède sa place
Et je pense que tout ce qu'on avait à faire comme séance de travail, même hier jusqu'à aujourd'hui, je me dis que le ministère avait été bien conduit. Il y a une continuité à faire et je vais la faire là où vous n'avez pas finalisé, je veux le faire. Juste avant les hydrocarbures, ce jeune ministre d'une quarantaine, qui était vice-ministre de l'EPST, a procédé également à la remise de son pouvoir. Cette fois-ci, à Tony Mwaba, qui a pris le commande du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. La gratuité de l'enseignement primaire. Nous avons pris nos fonctions en tant que ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique en exprimant clairement notre engagement à réussir les défis de la gratuité tout en poursuivant les efforts d'amélioration de la qualité de l'éducation afin d'offrir aux élèves congolais une formation qui répond véritablement aux besoins et enjeux de notre pays. Il est indiqué de noter que d'importantes actions entreprises par les chefs de l'État dans les sous-secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique se sont révélées jusqu'ici autant courageuses que salutaires. Sans en faire une énumération exhaustive, nous citons la prise en charge d'un nombre considérable de nouveaux enseignants et des frais de fonctionnement des établissements publics d'enseignement. Ces actions, parmi tant d'autres, participent à la cristallisation de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire qui devrait prendre en compte l'exigence de la qualité des apprentissages qui ne pourra être améliorée qu'en s'appuyant sur les principes d'équité dans l'accès à l'éducation et sur la bonne gouvernance de notre sous-secteur. Mesdames et messieurs, la célébration de la Journée nationale de l'enseignement 2021 intervient dans un contexte singulier caractérisé par la persistance de la pandémie de la maladie à coronavirus, la COVID-19, qui a conduit en début de cette année scolaire à l'arrêt momentané des activités scolaires. Mais notre pays a fait davantage preuve de sa capacité à organiser ces mécanismes de mitigation pour éviter de sacrifier la scolarité des enfants à l'autel de ce virus impénitent qu'est la COVID-19. Sans coup férir et courageusement, le président de la République a appelé les parents à remettre nos enfants sur les chemins de l'école depuis le 22 février 2021 sur la base d'un calendrier scolaire réaménagé dont il faudra garantir un meilleur achèvement. C'est dans cet élan que nous pensons qu'il demeure impérieux que nous assurions tous et chacun dans son champ d'action une gouvernance rigoureuse du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique à travers la réforme du CECOPE, la fiabilisation du listing suivi paye des enseignants, la rationalisation du processus de création des écoles et bureaux gestionnaires, l'utilisation rationnelle des ressources disponibles permettant un pilotage awa tozali na palais du peuple et tuluku ya bato e bozali komona bayaki bongo koyanola iyo na investiture ya baministre ya gouvernement Sama Lukonde solo elekani malamu mingi koleka pamba te esengo ezalaki na mitema ya bakongolais po ete oyo babandaki kozela yango oyo esalemi na maloba na ye premier ministre ya mboka Congo Sama Lukonde alaki na bayimboka ete élection na 2023 ekozala kasi tokokende kaka bongo te esengeli recensement esalema po ete moto na moto azala identifié pe na carte na ye yango nde ekopermettre na 2023 élection esalema. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais, des membres du gouvernement, conformément à l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État
des ministres délégués et des vice-ministres. Notre devoir est dès lors celui de nous hisser à la hauteur de leurs nombreuses attentes, mieux exprimées lors des consultations menées par le chef de l'État et qui constituent dorénavant les défis auxquels notre gouvernement doit s'attaquer. Solo topesi bango longonya na maimanso basali longonya na mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na maimanso bazali kosala pona kosunga mboka Congo ekende liboso na elobeli ya journée télévisée chrétien bazangaki maloba te balimboli biso nde tosimbi bapopulation biso nde tosimbi mokili tosimbi mabele tokomona ete pasi ezokota makasi e mwa bitumba ya politique normal ekomaki mpe na niveau na yango mais tosengaki mbela na président ya assemblée nationale na badepute na biso tosalaki mbela na chef de l'état ya biso mokonzi ya mboka bakoka kosalisa po ete gouvernement oyo evanda ya solo biso nyonso tolingi na posa tokomisa baposa na biso me balobi oyo esi ebimi tovandisa yango nano na esika nsima nde tokotala biso na bango elongo nini esengeli tosala merci mingi matoko mingi na assemblée nationale na badepute na biso na mokolo ya lelo toye ebele mpona oyo tosengaki esalemi mokolo yango ekoki totala ndenge bakotelemisa bango mpe kopesa bango mokakoswa bakende basala me biso na bango elongo mpo tokomisa posa ya population oyo mokili ezali kozala ye me abosana te mokili etambolaka sans mabele te soki mabele ezali te mokili ezali te asala confiance na bachef coutumier tozala na elongo na mosala oyo topesa mokakoswa po ete mbongo ekende liboso na banze peuple oyo aza kosepela na ye aza kotombola ye akola pe na ese. Par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama, qui avec lui, la vision du chef de l'État va se transformer en retombée positive de la population. Il est impérieux et important de rappeler aux honorables députés et sénateurs qu'il nous reste pratiquement 10 ans et demi. Et comme le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale, on n'a pas l'État à perdre. Donc, je fais aussi appel à la conscience et au sens élevé des responsabilités de maturité de ceux qui ont été choisis par les chefs de l'État pour la gestion de la République. Comme on n'a pas l'État à perdre, ceux qui vont s'hasarder, ils seront interpellés et la porte de la prison les attend. Donc, ce gouvernement, c'est un gouvernement qui va travailler arrache-pied, qui va travailler au four et au moulin, pour répondre à soifé aux aspirations de la population. 20 heures. Peuple congolais ezali kosenga kaka na baebanso bazwi mokumba ya kotambwisa mboka oyo tolobi ba ministre pe premier ministre Sama Lukonde ete bakamba mboka malamu social ya bato ezala malamu misala epesama mboka etambola engebene ndenge bato bazali kozela yango pe totala pe lisusu likambo oyo ezali kosalema kuna na este pamba te bandeko babiso bazali kokufa mikolo na mikolo tosengi na bango batelema basala eloko moko pona kimia ya mboka na biso Congo Démocratique tika nzambe asunga bango batamwisa mboka malamu na kombo na Yesu. Batiaki litono na milulu na bango ya 14 jours oyo wapi kolo asaleli bango bolamu ebele ezali bongo bandeko ya lisanga aseka site verte payu wapi mopakola minankolo Daniel Kaniki akambaka na moboko na likambo na bango Dieu de vengeance oyo ete ya makipinza na nguya makasi pe moko azwaki ya motuya kouta epai na tata na nzela ya malakisi eye na nzela ya mosali na ye Daniel Kaniki litono etiamaki atalisaki bana na nzambe lolenge kani
nkolo azali na makoki ya kosala satana azali na eloko te bana nzambe batelema babanga te pamba te nzambe oyo akotaka makambo na biso atelemi mpona kobunda mpe kosalela biso satana azali na kokoso elekanaki malamu mingi mpenza bana na nzambe bapambwamaki makasi koleka na milulu yango. Je vous parle des choses, ça fait mal. Pièce pour atteindre leur objectif. Malgré leur objectif, et aussi mal. Alors, bien avant. Et c'est parti. Kolo akomamaki makasi na milulu ya ngolo yembo pe mabina ezwaki esika bana na nzambe batombolaki kiti ya bokonzi ya tata komona bikamwa pe manso nkolo asalelaki bango bongo basukaki wana te bafungolaki monoko koloba na elobeli ya journal télévisé chrétien mpona esengo oyo etondaki na mitema na bango na elobeli ya Olivier Mukendi moseni na nzambe Daniel Kaniki alimboleli biso. Nous avons conclu le service de mission avec la conclusion pour montrer aux enfants de Dieu qu'après chaque combat dans la vie d'une personne, Dieu s'élève toujours pour venger. Après la vengeance, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste dans la vie de la personne. Donc, en bref, le message, c'est ça. Nous avons parlé sur le cas de Daniel, chapitre 6, 24e verset à 28e verset. Donc, Dieu s'est élevé pour venger Daniel. Et après avoir vengé Daniel, Daniel a été élevé. Donc, après chaque combat, il y a la vengeance de Dieu qui vient. Après la vengeance, il y a l'élévation. Il y a l'élévation. Vouloir pas, il y a toujours l'élévation. L'Éternel vient pour récompenser la personne. Laisse que le bon Dieu vous assiste. Dans la semaine, au Tozobanda, service de Bissau les a beaucoup plus sur la prière, la gloire. Oizoya après les combats. Juste après le combat, après vengeance, il y a la gloire. Donc, gloire, beaucoup. Les âmes à sa côté, il y a des témoignages. Oizoleka, au bateau, ça déjà. Donc, Zambé a assisté à ce comme des prévoits pour vous intéresser. Donc, notre adresse, c'est ACK Internet, en face à Kambatiading, et taxi ou taxi bis sur le jeu ou tu rencontres. C'est après entrée du camp. Ce qu'on dit, c'est avant entrée du camp. Donc c'est en face. Il y a camp Batiading, c'est là où se trouve ACK. Je suis là chaque jour. Et le programme à Kilt Nebiso, c'est chaque jour, 17h à 19h30. Et puis, culte matinal de 5h à 6h45. Et le bon Dieu bénisse. J'ai commencé à parler sur Covid avant Covid démarre. Je prophétisais sur ça. Et la maladie s'est réalisée. Puisque j'avais vu une bête à Zobima, na Orient, à Zoé, à Europe. Donc, na Asie, à Europe, à États-Unis, à Afrique. Donc, j'avais tout expliqué. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Covid, et Dieu nous avait dit ceci. Covid doit et vers 4e mois, 5e mois, 6e mois, ma campagne Covid doit aller aussi et tout. Et c'est ce qu'on est en train de remarquer. Et pour terminer, nous
prophétie à Kisingabi, la Covid-19, Dieu va susciter un groupe de femmes. Vous allez certainement accompagner toujours avec des hommes, mais un groupe de femmes va poser pour expliquer clairement que c'est une maladie montée de toutes pièces. Donc c'était leur plan. Il y a un monde kabbalistique des occultistes pour essayer un peu à déstabiliser le monde et puis à mettre un peu au salir le programme. Moi je ne peux pas dire ça ici, mais Zamba et Simbate. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a un groupe de femmes au Batelemi déjà. Au Bandi Pen, Zamba en Europe, Bandi Pen Europe. Ils ont porté Pays-Bas, ils ont traduit la justice. Donc, aux hommes on a expliqué que c'est une maladie où ils ont classé la classe AT, la zone AT. Non, ils ont grippe comme la grippe nyonso. Et puis, ils ont bomaté à expliquer que non, donc il y a des choses, des secrets oyo, corps médical bayebi. Il faut pas le voir ouvertement. Mon père l'évêque Pascal Moukouna a dit ça. Botala likamba ba kufa ndenge bazolo ba chiffre bazo tangaka papa epsibisabi ba chiffre neza bazo kosa et puis batwana bazo boma ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Cette maladie, les autres, je donne raison à mon père. Les autres, nous avons plus de guéris que Batokouf. Qui s'est une base? Pour expliquer le peuple qui s'est une base. Oh, il y a autant de guéris. Oh, il y a des temps de guéris. Basui qui s'est. Donc, pour dire que c'était une sorte de machine au Bachaki. Pour nous kaka, pour terroriser Bato, pour atteindre certains objectifs. Mais on a expliqué aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas encore parti. Boyebake, manœuvre nous sommes ça et si malade. Puisque le Saint-Esprit est encore là. Donc, peuple de Dieu, qu'on continue dans la prière. JTC, pour sensibiliser le peuple de Dieu, toko banano sang. Maombi, to bondela, to kota l'école, il y a ma bondérisation. Donc, ce qui veut dire prière sans relâche. Et vous allez voir, le diable fuira loin de nous. La Bible dit, résistez-lui et il fuira loin de nous. Donc, Zambé à Pamou. bandeko ya lisanga étoile brillante du matin oyo ekambamaka na mosali na nzambe Albert Kapamba basanganaki na molulu monene ya bobulisami oyo babengi na mama na likambo la consécration na milulu yango bayebaki kobulisa basali na nzambe mibale pona kokotisa bango na ndenge elongo bani na kati ya lotomo pona kosunga mosala na nzambe ekende liboso solo elekanaki malamu mingi penza mosali na nzambe oyo bapambolaki ezalaki bongo mosali na nzambe Augustin Zapa pena mosali na nzambe ya mwasi Saint-Tuche bango mibale nde bayebaki kobulisama pona kokotisa bango na ndenge elongo bani na elanga ya tata pamba te elanga ezali monene kasi basali bazali moke kolo na bolingo na ye mikolo na mikolo azali kobakisa basali na kati ya elanga na ye etuluku ya bana na nzambe ebozali komona bayanolaki iyo na milulu yango pe kolo mokeli na nyonso asalaki koleka oyo bato kutu bazalaki kozela na mayangani yango. Molinga mikati na nkolo mosala na nzambe ezali monene tala
tala esika malamu kolo abongiseli yo yango oyo soki ozali naino na eklezia ya kobondela te yeba ete Église étoile brillante du matin oyo ekambamaka na mosali na Nzambe Albert Kapamba ezwami na balabala Kabongo na quartier Ngomba Kikusa kuna na komini ya Ngaliema ndeko yaka okozanga te kobika loboko ya nkolo Yesu Masia na elobeli ya journal télévisé chrétien mosali na Nzambe Albert Kapamba azangaki maloba te. La consécration pendant qu'on consacre basali ya Nzambe na baservante le lo moni fetu monene boyo te parce que moko ba ki tokene bisika na soko sala ba batu baye ko lina ye soki eza ya biso moko nde tokobanga mais soki eza ye moko tokobanga te tozala kobanga te papa faut kotika lelo lobi ata biso toza te génération oyo ekoremplace biso parce que tokomi déjà kokende kokola il faut totika génération oyo ekoservi Nzambe oyo ekosala mosala Nzambe ekende bisika nyonso selon promesse ya Nzambe mais pas dans les conditions que ça la gâté parce que na kotanaki na ensemble na pesa kimbongo te na kotanaki na ensemble na pamba lokoti ngai sima na ngo pesa ngai kende pesa ya pamba prêcher ya pamba de amazo sala na so former pamba kote na pamba toza na matela yo to solola na kosambi la soko sana kikambo na ngai jamais na ko imposer yo pesa ngai. Lokola bino banso boyebi mvula monkama uton kolo asepelaki kobenga na mboka na ye oyo azalaki mosali na ye mosakoli na ye motindami na ye Simon Kimbangu na boye tata mokambi ya ekolo ayebaki bongo kokende omboka nkamba elongo na bana mboka ebele penza pe na bandimi ya etonga ena kuna bato batondisabaki bongo omboka nkamba milulu ndenge na ndenge boze komona bilili ezali na kotalisa biso nkumu ya mboka tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki bongo kofungola mpe koyingela ondako to esika eye misala nzike mpe makambo ndenge na ndenge oyo mosakoli na nkolo Simon Kimbangu wana azaleki naino na bomoi ayebaki na kosala mpe kotika oyo etikala bongo lokola elembo. Ya solo penza milulu miango milikaki malamu mingi penza tolanda na elobeli ya motindami ya journal télévisé chrétien Olivier Mukindi Chibangu boni bandeko babiso baye bazwamaki esika ena babaki na kopesa biso maluba moko sima na moninga tosepeli bato bakanisaki ezali un événement mais biso monique ezali solo événement Brazzaville ba frontière ezali okangama balobi tokomata te tomati ebele ya lumutu donc nazali na esengo ndenge bomoninga yawa ndenge milulu eleki mokonzi ya mboka ye makambo alobi yango tozalaki kotela alobi ke 6 avril kobanda kozala ferie ebandi nde yawa biso mpe eliki ezali ete tokolanda yango na mokili na biso na Congo Brazza pourquoi pas na Afrique mobimba donc lelo ezali redépart 100 ans après et 100 ans biso tozalaki te lelo biso tozali donc esengo na biso yango wana ngai nayebi mpona nini nalanda papa Simon Kimbangu donc makambo ya foi ezali beaucoup plus compliqué bato bandimaka na bango te mais oyo azali komona bas épreuve oyo azali komona ba miracle oyo azali na makambo oyo azali komona na yende moto andimaka parce que bato atembe bazali ebele soki omoni te ondimi te mais oyo bazali komona obligé bakondima nde itando ndenge ezalaki feti monene oyo ya le 6 avril oyo 100 ans existence eglise Kimangisi basepela yango bakoki kozanga te nakozanga te parce que avant ayaki liboso awa pepesa papa ayaki na baconstitution politique oyo président Félix
asalaki tolandaki ke akendeki apesi bakanisi ya consultation nasengaki mpe ke akanisa mpona président ya république azanga te na milulu nde esengo monene mpo lobi azalaki. C'est une grande première que mokonzi ayafanda toute la journée wana kati ya cité Kamba. Kamba ezalaki village ezalaki mboka lelo ekomi cité moderne bandaki to kotala ndako tolai lelo ezali grâce ya effort ya leadership ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc eza mokolo monene eza fierté mpona bana kimbangiste parce que reconnaître que l'église kimbangiste est l'église universelle, être l'église catholique romaine, l'église islamique, parce que le président de la République a tombé mon le 6 avril et maintenant on a la journée fériée et chômée. Dengue va faire autre banal comme on a kala. Il y a l'église catholique chaque fois maman ceci, papa ceci, Saint-Tel, mais les lots. En tout cas, dans le président de la République, à reconnaître que Simon Kimbam est un prophète, Simon Kimbam est un libérateur politique, parce que pour la Kaki, Bamboula, en 1921, 1900, avant Koufa, et Salamina a commis au prophétisme. Nous avons énuméré deux aspects importants. Le Premier ministre, lui, a déjà désigné. Félicitations pour la papa Michel Sama. Yami Balé, oui, même les lois du gouvernement, il faut la commission et ça la l'Assemblée nationale. Parce que dans le projet, il y a un programme du gouvernement, il y a l'Assemblée, va annoncer, là on a, si mané au faut la commission, va faire sa étude, va faire sa question, depuis tard. Le gouvernement a validité pour que nous soyons là. Donc, la première volet, il faut que le président Mbosso assiste sa constitution et la commission. La commission de ça, il est en plénière. Sur la Sissi, il est en le gouvernement, pour nous sommes pas cité, mais pas Sani Balé, parce que Bitumba, entre le regroupement politique et Zali, le président a la concession. Concession de façon que ce gouvernement bimi. On se fait la banque sauter, mais au moins majorité va se faire le gouvernement, le gouvernement est aussi ça. Donc évidemment, sur le plan moral, c'est aussi ça. Il faut là-bas, ministre, on va aller vertébrer, le ministre, on va s'allier bien à banque, on va s'allier bien à peu. Mais nous, oya santa, et le kiki toko mingi, bisope bato mwindu, tozu lokumu, na monde entier, na mokili mobimba. Po balobaki bato mwindu tokokoma mindele bakokoma bato mwindu mais tokomi yango na poso te, tokomi yango na misala ndenge papa alakaki biso makokisami na ye oyo ya profetiza ezokoka ekokisami na centenaire oyo yango wana tosengi merci mingi na papa Simon Kimbangu po abimisi biso bana ya Afrique na bowumbu, abimisi biso na bowumbu centenaire oyo bamiso bakomi basaint oyo bango babengaka basaint na bango na mboka boye Saint Joseph, Saint Christophe, biso mpe toza mosantu na biso papa Simon Kimbangu. Yango wana message napesi bana Congo Bible. Est-ce que mutu pamba makambo nyonso ekokosalama? Il faut tondima mabe bato bamonaki bakotaki te bazolia mane kitaki me bandimi te babi Jésus ete ndenge moko na biso tozala na kondima po Kongo ekende liboso. Il faut tondima. Président de la République Papa Félix de Seigneur merci na oya sali en tout cas aza reconnaissant à reconnaître Papa Simon Kimbangu. Dans mon centre, on a biso yewana. Ce qui tolandi ye Congo kokende liboso. Toza muto kolandi kakaye. Ya sa pamboli Papa Félix biso nyoso simana ye. Po Congo ekende liboso.